Saratola TV. Allô? Allô? Maman. Allô? Yanga yo. Vraiment, enfin, à côté. Bonsoir. Bonsoir. Très important. Là, pour Sherika Benginga Zolila. Na bona ngobe tsili musala ye asala peut-être ici la moi pesa ke mo ba 10 fois mo ba 100 fois ya ngona lingina loba Sherika irsili yo kangai Sherika tindeli mutuvo mais voix au koyoka ngobwe aza insensé. Saratola TV. Batutu bafinga batu na kombo sila na sima na bango. Soki mutu akoko pekisa te seke aundi mama kambo sala. Saratola TV. Siko yo pe chéri koza moi c'est toza mobali. Aza mobali. Est-ce que c'est important? Batu bozo ba sou vie privée te. Est-ce que ça qui est important soit audio wana oyo kisaye? Muta se présenter lokola Abakouk. Okufite les éléments dangereux. Et puis yo soi-disant aux alliés pire petit, il y a Ursile Péchanga. Ça c'est la trahison. Ouais, pire. Ato Leli Sherika, c'est la trahison. Tu as trahi. Donc, Saratola TV. En fait, Gomez est normal. Mutu so azana kanda waze kwa lobati. Mutu so azana kanda comme un message à bien te. Mutu so azana kanda aloba bien te. Saratola TV. Ozaki na posa ni. Ici la tinda ki obomele moto. Yemoko Irsile azana ba audio wana suke zaki ke eza Irsile. Yemoko Irsile abimisi ontendeni. Yo ya ko yo kisisango abanku. Bima o expliquer batu ozui. Yango ba comédie faut boza prudent, confiance na mutu te. Saratola TV. Donc, ndeko na biso Gomez na point oya koma kitadi moni batu so ba komo sakana na personnalité na yo et puis na carrière na yo oyo zo lingo sala. Ba telemela ngo. Saratola TV. Donc Sherika et puis si moi c'est ok. Ici la boina tchaba audio. Donc ici la boina tchaba audio mais Gomez a sengi pardon. Yango Sherika pichua alem petite po voix et quand on voit mais maman yo alem pas qui ndenge nini. Yango omoni les comédiens ils ont la facilité ba poata ka bango na internet. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, bandeko balandi la kansina attaque nanga pour comprendre ba abonné à Saratola télévision, ba abonné à Top Media télévision, ba amouré ya théâtre bino ba ebolinga ka musala o bandeko na bino à théâtre ba sala la kabino, soyez le bienvenu. Ngandeko na bino tadinga la pa musala e bengi ngai ezalaka droit na bino devoir na ngai ya kosala bino musala oyo na kansina sala ki bino analyse. Maman Sarah était absente na la kaki bino était maman Sarah akoya ko partager savoir na ye na bandeko na ye ya théâtre. Mais cette affaire ezo choqué ezo ko bimisa makila olie ebima na misu na monoko makila ko bima na misu matoyi e ko bimisa biloko o na kokiko expliquer te. Cette affaire est comme ko kenema be
makasi bandeko balandi ya top de télévision. Voilà, biso to yebsa ki bino que nous serons justement là pour faire notre travail, une façon ya ko informer bino na temps réel. Ba audio auto la bino parce que mikolo est comme système il y a audio contre audio ou audio contre audio. Tu les bino audio, tu vas nous commenter malembe jusqu'à la fin et c'est par là que vous allez comprendre qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui entoure les comédiens. Bozwana kitibo fanda wana. Bat musu mwana tanga ba komona bango ado ezate. Pour ne pas ezala que biso to saleli mutunde émission oh, mais ça va vous choquer. Dédicace en tout cas sur cette émission, vous allez m'excuser toutes les personnes na linga bino mingi. Avec tout le respect que je vous dois. Elle s'appelle Sarah Tola. Ingénieur Josué Azo réalisé émission au Topé dans nos beauté. La Tola. Bonjour. T'as dit voilà bah rigueur. Ouais. Rigueur. Yes, des rigueurs. Non, mais nous sommes des personnes avec de conscience, avec tozali na ba détermination, tozali. Na monde di banjango ipusa ni mukesu ndeni tali. Ah, Sarah. Kofi kuto acheni ni ba bambi synthétique na mutu. Ngai na fandi na ngaka synthétique. Et bongo biso nyonso to ebike papa azala na calvitie donc ba bambi do synthétique ngai soki ezokine ka choix exact. Mais normalement fanatique la na kovo kovo mandefu o eloko ezo ba isenga eza ba wa pembe nde ba o ya pembe o comité la mandefu pembe ndeko na mobali te fo bala pardon 2024 nzamba salo grâce nzamba fasalo grâce mais na ebige o komi moi ferme parce que modèle aux la communauté est censé dire. Oui, ça, des fois ça donne pas. Vous imaginez que Nazwaki n'a pas eu texte mon corps et pas Emmanuel Keïta. N'habite dans un téléphone dans un temps où on m'a communiqué. N'a pas eu texte mon corps. Oui, baki. Bon, quoi, il copie coller quoi. On s'inspire qui. On s'inspire que mon élo a malam bazwaka. Il faut toujours copier. Il y a mon qui on a à aider communauté nae parce que Emmanuel Keïta tala maka. Nabi waouh Emmanuel Keïta a aidé communauté nae au moins il y a ko ramener bango quand même na raison. Vers raison oui. Donc le Casa Star a permettre ba tunyo store baza na business ba ko exposer ba business na bango comme pause publicitaire gratuit. Azwa kiata ba OK ba 5000 commentaires hein. Ba tout ba ça business tamboka na bango ba déposer. Donc, et ça déjà promotion gratuite. Gratuit, oui. Donc, ce côté à lipa, au lipa na au numéro de contact na au client. Donc, à faciliter comme t'as dit na zuango il y a pas comme pause pub. Pub. Bien précisé. Pause pub yopé. C'est lundi. Tout vous sera permis. Pause publicitaire. C'est lundi. Tout vous sera permis. Lundi. Venez verser vos commerces et contacts en dessous de cette photo. Le marché est ouvert. Bon début de semaine à tous. Wow. 46 commentaires. Wana yo eroche. Ti lelo. Banda lundi. Commentaires. Lelo tu as 40e jour. 3e. 46 commentaires. Non, faire voir yo avant ton côté émission. 46 seulement. C'est un naturel. Emmanuel Keïta pour acheter la publication belé au monde il y a comme 4000 et quelques là mutate karama pa acheter mutate kara nani li papa acheter mon la publicité gratuite 46 commentaires le 4e jour sur 3e jour 46 ba tu basa intéressé tala joyeux anniversaire et asila na ko pe joyeux anniversaire si la bisa le lobby 1836 commentaires. Ma finga. Et puis, tu as le nombre de commentaires. La majorité va au finganga. Si la zaki n'a besoin, ce qui a souhaité, bon, on a souhaité si la poêle zaki n'a pas besoin. Va souhaiter qu'à poser star et on va souhaiter, ça montre que n'a pas promenade. Donc, tu vas plus basé dans ma cambo batou. N'importe quoi. Baza plus basé dans ma vie privée batou. Baza plus basé dans n'importe quoi. Mais pour la vie naïe.
pour la business oya salado et la kisi que communauté congolaise tout ça pena na ba insensé batu baluka mbongo baza mukie batu bana conscience à vie ba mukie parce que bato bana conscience eza bien écrit pause publicitaire o ba futela ngango mbongo mais bino ba osala bino ngo na checker o moni lo pe jour wana pe na ba ile na o checker communauté na biso na moni que communauté na biso ba insensé ba plus basé tala la place et là au moins buzo a posté aux millions de vues, de milliers de commentaires. Mais au moins ba ivoirien bazara ba oseka bazape na kati ya makamba série ya ba business na uchocha na ni chelanga logo na ngawana chelanga affiche à formation au moins affiche à formation au tadi na tiango na lançango pour na communauté na biso basunga communauté ndeni communauté bolinka to sexa bino bolinka mafinga bolinka ba clash mais tango mona nga na zui na vai na business class na ngambongo akisi ya ozolala yozolala otikali ko ya kotala ba c'est la biso donc affiche on ezaka na katikati bongo ouais tala skoyo nombre de commentaires au mona ki batu ba conscient ba moki 30 seulement na départage pour la chaîne WhatsApp direct hein on peut na direct soko lingo sadere mais tala soko chelo komoka a eza makamuneti ata émission osona katika parti moko bien a ya makambasila na tie au mona batunde ba yo commenter communauté bien sensée. Très bien. En tout cas, cette émission, ça commence déjà bien. C'est une émission Kosunga Bandeko Ebele, la communauté congolaise et surtout le comédien. Saratola, Izine, il y a matière, il y a situation, il y a Gomez. Tala baninga bana ba conférence en ligne. Ebele. Bon ça là net nga kota ba conférence na bango hein. Donc des alibo il faut na capturer ngo pour na kota na nga. Non zwango. Dans la côte à la conférence avec étrangers mingi et puis dans Zouakebe na kati donc batu baza plus basé na makamba buzo batadi voilà et na banaki lo ba usine matière depuis que cette situation ya Gomez Ursil Pechanga face na ba le fan mal compris au bazo ko luka ko détruire mosala ya théâtre. Analyse nanu ya yo Saratola yo moko nanu analyse na yo ekoki kozala nini et surtout pour na ba audio ya Gomez oyo ebimi 3 fois na Top Media Télévision et puis na Saratola Télévision. En fait Gomez eza normal mutu so azana kanda waze kwa lobati mutu so azana kanda koma message à bien te mutu so azana kanda aloba bien te mutu so azana kanda premièrement faut boyo bake maele kimaka. Très bien. Ausa elo mona sakanda on ba kanda mopaya. Atonga ate. Donc t'as dit le cas lobi na ngaboye non publié. Après tant on publié conscience et après. Zongi. Zena on ka le kamona ko benga t'as dit to bongisa. Très bien. Moisco monde entier et découvrir moi to bongisa. Donc quand des mopaya mutu so azana kanda à se contrôler à sous même ba dire nae. Donc, ndeko na biso Gomez na point oya koma kitadi moni batu so ba komo sakana na personnalité na yo et puis na carrière na yo oyo zo lingo sala. Batele melango. Fali so akangisa ngeza ka pona carrière na ye. Oui, oui. Et comment toucher na carrière na ye, personnalité na ye. Boni Gomez. Gomez azana problème na silate. Si la mutatinde la copyright na chaîne na ye. Oh yazaki na bestime na ba considération ebele pasi la siko nyonso wana batu babosa nango facilement poto za la ba humain nga déjà bloquer chaîne nanga pour na checker le nao na vendre image à star nanga mboka mais après quelque temps oyesko na mboka nango benga nga tokutana no ya mbota atanga pe na ki Gomez no ya mbote siko ba problème na bango euti wana mais Gomez a évolué na e atiki la bino Congo a évolué na Nollywood. Combien de fois eko soit muto moi neti biso lelo yo na biso nga na victime bablo wana basala ngona majabu simbate. Oui, simbate. Siko imaginer que Saratola TV na za sala pa muto. Bakbandi ko masiko ba message ndenge wana pa muto na sala pa na e. Faut na attention. Ba longolo musala. Tadi fona silika makasi. Tala ba place ba okendo ko manke. Gomez wana fobo wenga na na Nollywood stupide la meilleure actrice na Congo pour le moment Zakasi la bisalo
Elle a signé. Meilleure actrice. Premièrement, à côté ici, toute na katamité mayaba. Nigérien. Parce que Baromi Lobela a. Mais quelque part, peu ba fouli péchanga. Pour Baroba Gomez a travaillé depuis. Mais dès que la communauté congolaise comment réagir dans les commentaires, dans les messages, c'est que Mouto aïe a célèbre. Pour célèbre par la Bangoune Belé. Babo ça n'a que rendre Irsil célèbre dans Hollywood. Quelquefois monter à Mabé, na ça qui monter Mabé beaucoup pesa Mouto. Makambo. Nga ba tout bazara pour Sarah qui est prison. Mais ba pesa ngam pifo na katia prison. Ba pesa ngam pifo ko bimana nga na kutana na batu o na koka okutana na bango na facilité te na vie. Bato ba ko benga ngate ba benga nga na vie. Vous comprenez? Voilà. Donc quelque part ne ba lobara souvent le malheur est bon. C'est bon oui. Donc bozo mona lora bo clouer pechanga. Mais batango pe ba otala mais ndeni ni banda tozalawa ba commentaire ba africain yate. Et quand moi sonenga et ba commentaire ba africain malgré il y a congolais. Il y a congolais précisément. Malgré y négativement, mais ça montre que Aza célèbre. Il kombo nae tiba koma boé déjà na ndenge na bango il y a grandeur d'esprit ba que star Azara naba nguna ebele. Plus ndamba zo élevé yo plus ba combat ezo monene. Donc voilà, quelque part ba rendre mon pécha célèbre. Nanga musko ya Gomez kota ki moi bobangi parce que bande konaye ba frère nae ba consoeur nae ba otindele ba capture. Qu'est-ce qui ne va pas avec la communauté? Avec ta communauté. À mon avis déjà comme on perdre musala. Oui. Alors na sa kanda wana zusala ba audio, zusala ba audio. Yo yebita zusala ba audio au matin. A zusala ba audio so benga kutu ba audio musus kutu le kisité parce que c'était de trop. Oui, en excès, elle a débordé tellement. OK? Donc pour na analyse na ko sala na ba audio wana eza normal, eza réel. Nga na place à Gomez na ko sala le pur parce que ils ont touché na carrière na. Mais les gens se disent ezali maman si la moto à l'obité, ezali maman si la moto à comité, pourquoi Gomez s'attaque sérieusement à la personne de maman Sila pendant qu'ezali ba fan nde batu bazoko commander bazoko finga ba fan au nom de Sila tangu bambwana e bazo finga nga ba finga nga na komba Sila bon son ngale ti nte décider na attaquer Sila na attaquer bango te malheureusement Sila za na niveau ya bateau nga na calculer ko attaquer na vite na uti na ba fali na uti na ba faire na ba kofi na ko kitati na Sila te c'est me rabaisser donc les abakouk ne rêvez pas d'eux botala niveau na uteleli na uti na fali on a kindela eti prison donc na uti na rando likolo numéro 1 ya Congo na biso o en Afrique azo Gim Scooter akufi déjà sko yebisanga mutu lokola fali na uti likolo bongo na fali ale batalanga lobi kuna na komoswana na nga na Sila ils ont manqué respect pour nanga oui yango na lobaki no dédicacé na nga mutu te na émission oyo ils ont manqué respect franchement les abakouk vous blaguez avec moi hein? Ils ont manqué respect donc ngande na za wana ko finga Sila te ana sema kasi omande na za beso na ina songa na actualité na ketumbola na nga ya Hervé papa Hervé Ferregola si on a une actualité, elle veut dire vraiment Cindy quoi. Bazada na Côte d'Ivoire, hein? Tantine Cindy, Azada na Côte d'Ivoire. L'honorable, bon séjour, oui. On se comprend. Est-ce que nous avons la poste na finga na ko chap na sia na liste batu na finga na gagner ni ba femme insensée na gagner ni notoriété ni ici là ça na fali l'international makosa lukanga pona fali. Si on est ici là, nous avons une star communautaire. Maman Ursula Lobaki yango na maloba na ye. Oui. Tozali trop local. Trop local, tozaka Kinshasa. Kinshasa, toza bongo parce que na bato ba na poto ba congolais donc bango baza ba star à Kinshasa. Wana malobaka ya moko ya ba comédienne. Baza Kinshasa. Alors, luka bango ba Kinshasa, ngai ba abakuk. Ba abakuk bolo tate. Bolo tate batu msuba za lo ba o
asalaka na fali bongo ya fali à numéro 1 fali à fali nako kita na niveau sila ta mukie ça écoute aleki sila na simbi ça été na okena sila ça a plus d'1,3 million de trucs ouais na simbi kutu ça été okena sila wapi nga non ça net na sila ni na fai na ngap ndako na banjo lota na sa rando na sila to na finga na gagner net nini na kati non nous analysons tout simplement le fait. J'ai pas intérêt au finga sila. Eza ko rabaisser nga pna ko manquer nga respect. Muto bazwake na god et pas maman livre ba matisi avion. Sko nga mutu na mataka ba avion na mbongo na nga na kende ko finga sila. Ya. Mukri le balou ki tonini. Hein? Oy comme sens inverse. 1000 fois na préféré na finga na ba ndeko na ba youtuber. Po ya cop na biso. Maintenant omi kitisa te na koma na niveau finga sila. Eza ko kita. On sala ngote. Non sala ngote. Baza ba star na biso ba luka vie. Ba luka na nuka nde biso to luka po. Nde sila na succès ndenga na succès. So nga na komi place moko batu ba otala nga ba obetali so na nde sila peso aleki ba otala ba obetali so na eto andenge moko. Alors nga na ko luka na sala rano na sila te. Et banda et bolota tala ba bakuk bolota ti o mande bo finga nga bo sala ba émission bo finga nga na oya na ngati muta niveau na ngaza ti ko banana leader na binoti na instance suka na oya ti analyse to ko sala kaka ba analyse si fona kumisae na kumisae so asale lo ramala voilà bravo sila si fona poster lo bezaki anniversaire na poster na la besoin peut-être que na poster wana ya lukanga soki ndenge ni to bino ba kuku na e boya soki kokomela je m'en fous. Il y a important naza sarato la natikal influenceur ni pour ni contre. Question na ezaki ni pourquoi Gomez s'attaque à Maman Sila au lieu ya ko s'attaquer na les abakou ba ebazo kokoma. Déjà faut e bango ke batutu ba finga bat na kombo sila na sima na bango. Ce qui m'a dit c'est que Aoundi mama kambo sala. La pesa que exemple mon toujours Robinho. Obi modèle ba warrior ba zoa Robinho. Robinho a comme rouge. Tellement Fali n'était pas derrière le warrior. Alors baki. Te ba warrior botika petit nanga mondips. Mondips. Opunda petit nanga. Mondips vraiment le warrior botiana c'est quoi? Qui m'est contacté? Écoute, Kimia, Tidelo. Kofi tellement zaki mécontent na bateau ba finga di stone malgré ba problème na bango. Allez kakiti. C'est ma fille de se dire on a vraiment moi on a quoi de vraiment donc ba fan vraiment botika la ba fan vraiment moi on a vraiment finga te quoi. Voilà. Didi Stone c'est ma fille quoi. Bala mo batou. Bakangi minoko. Bazongeli na bango ko finga lia. Donc il a dit qu'on fait passer bango passe au moins au finga lia mais batika didi. Moi on a yé. Alors si et seulement si la d'accord te na ma finga wana. Masaloba. Mais à quoi il s'appelle les abakouk? Il y a un bazar na bango parce que auto ça message moko. Merci pour votre soutien. Message moi sali so lobi so avant-hier. Merci à tous les abakouk pour vos soutiens. Azo reconnaître donc le message à Maman Sila. Azo reconnaître les abakouk existent. Donc quand les gens insultent les gens étant abakouk, s'engage ici là directement. Soit batu ba finga batu na kombo Fali ba warrior. Ba warrior s'engage. Ils ont engagé Fali, ils ont engagé Fali ya ngona. Soki bazo finga na kombo famille Libota s'engage maman Belle-Vie. Bazo finga na kombo ba Golo, ils ont engagé Ferré. On a tenu ba fanatique à Ferré ba insensé. Ils ont engagé Ferré. OK. Toki mangote. Directement ya ko attaquer déconner comédien ou azo permettre ba fan na ba sanini. Ba finga bango, c'est clair. Parce que bango ba Gomez a raison. OK. Gomez a raison. Gomez en soit na ba fan te, en soit na pena ba koni maman na été. Mais on s'attaquer direct na muto ba sala ne collègue na ba sala ni musala mon sœur na e. C'est que régler na nous ba tunayo. OK. Ba tika ko finga. Voilà. Vous avez compris mesdames et messieurs. Même ceux qui cherchaient, vous serez aux arrêts, Bino, poursuivre Bino, Tolax Bino. La justice n'est pas seulement et ça les m'a pour mon côté.
la justice peut ayoka ka muto akena kofunda liboso qui justice peut ala et yé muto azala kaka na raison te ouais je sais ouais je sais na kangsa batute mais qui justice peut ça oui donc seul Dieu sait parce que un groupe de gens qui cherchent à détruire les autres mais vous au moins vous êtes là pour na kobete la bango maboko courage même message moko pour dire que je n'ai pas besoin de ça, ce sont mes collègues et Zalakate. C'est ce qui me choque. Vous serez d'accord avec moi, avec Mama Saratola, tous audio Oyo, parce que vous allez parmi Babiloko Oyo, il faut ça la analyse les lona Mama Saratola, petit à petit, parce que biso to finga mingi, ba chrétien biso pe trop, ba lobi ete Zalaka les abakukte, Zalaka ba faux compte, Zalaka bateau yo ba yebanité, mais aujourd'hui enfin Dieu est grand. Avant Tokoma 2024, Nzambe Abaniko exposé moko et puis ce sont des personnes bien identifiées dans la chaîne. Il y a bandeko obiso tozo ko déplorer comportement ou amabe pour chercher à nuire bandeko musus pendant que basa musala moko sara okopesa ngana no matoi awa poto luka moyen to la audio à travers cet audio okoluka moyen au sala pe commentaire na yo Saratola. Merci. Allô maman yo. Ah, vraiment, enfin, ta côte. Bonsoir, bonsoir. Très important. Pour Sherika Benginga Zolila. Peut-être ici, la moi, que ça qui m'a dit, moi, et on a Loba, Sherika, Sherika, mais vois au Koyo Kangoboy, as insensé. T'as dit, Nalana Batalanga. Toto Solano li Solomo quoi. Mutana poto, États-Unis. Asali baba document mo asali libiso a. Papa dit au bout de moi asala misale be moi ça osala ba logo au moins dans la vidéo on a checké ya Nounous police sogimboa ni polo na l'attaque Christelle mutasaila nga aux États-Unis a imprimé ka ça la impression tout chez elle à la maison atalanga afananga maintenant à commentater basé belé nana bengate ongolo baki batwana baibo komate baibo bengate atali loka nde totala ka film Rambo so film esiri na ki olala est-ce que ça l'intérêt au kota makambu nga non loba na kota na barando na kota na bapel koko matina niveau osala ba kabale ya ko piéger batu nga batu na nga ba ko piéger batu te ba na temps wana te anytime bana musala et vos apaisements l'audio est encore moulaï parce na tante tant muto zo me obi ko zo temps ya ko lukana ko chama yele ti o piéger muto obi que c'est énergie foye ba ke Ursil asolakana mutu nini na ero est-ce que makambo ezoleka est-ce que mutu na ya Ursil ayebite siko abimisi ta ya ba énergie bongo pona makamba buzoba pona sila mais vie na ye Hollanda na poto insensé à vivre na mbonga bana social ane loko banda ke na poto ne basi abo tiens passe ba femme responsable baza a batalanga a obengate sora bengi anga baxelo 1+, voilà. Ba femme sérieuse, ba homme sérieux, ba femme avertie, ba homme averti. Baza batala biso ero bana bakayu na bango. Bango ku bakoma otala neti kolongo la stress. Christelle ba singa bi Sarah. Lobi nazaki na batu ba comprendre no se kana te ba airport. So lobi kaka ba supporter ba ngani. Abandi ko seka. Iye moko dans le vide. Donc on a battu musuba otala lokwa otala délire lokwa otala dessin animé lokwa otala film Michael film ya Jackie Chan. Est-ce que tu kota na kati ba film wana
Le quand la film nigérien, internet va film nigérien, ma pas ça la canne documentaire ma bé. Est-ce que babamba ki mabanga? Jamais. Bateau au total à rango. Est-ce que soro moni moi na mora nyoko la ki na nzela o mona mama pas sur bambe libanga. Bokoma kotala batu kokota tina ba makambo ya batu. Manque à faire les insensés. OK? Pire et simple. Siko yo pe chéri, koza moi si toza mobali. Aza mobali. Est-ce que c'est important? Batu mozo ba sou vie privée te. Est-ce que c'est important soit audio wana oyo kisaye? Muta se présenter lokola Abakouk. Okufite les éléments dangereux. Et puis yo soi-disant aux alliés pire petit, il y a Ursule Péchanga. Ça c'est la trahison. Ouais, pire. Ato Lili Sherika, c'est la trahison. Tu as trahi. Totale. Donc ici il faut tchao de ano musika so keza ya solo ke audio wane ke le uta pas ici pour audio wana na lobeli ya ngote. To ebi na audio wana te se ute wapi. Et ana ba point d'interrogation. Yo Sherika faut ça la sous émission. Oya ko expliquer audio wana batindela kangona. Il faut ko expliquer ngo. Pour yo le coach audio wana. Obi ke audio kutatindela ki Ursule. Ngana ebi ka benga Ursule. Yaya Ursule ou bien Black Line. Kuni akina komba mama na Yaya. Gomez abenga ka Ursule, ya Ursule. Ya Ursule to Black Line. Côté kuna pena politesse. Siko Sherika faut ça l'émission. Audio ya Gomez uzwa kango wapi. Et puis atindela ki nani. Expliquer communauté. Est-ce que ça qui est important yo zwa audio wana? Oyo ki sa muto azo se présenter na kombo ya Abakouk. Ozaki na posa ni. Ici la tinda ki obomele moto. Yemoko Ursule azana ba audio wana suke zaki ke eza Ursule. Yemoko Ursule abimisi ontendeni. Yo ki sisango Abakouk. Bima o expliquer batu ozui. Yango ba comédie faut boza prudent, confiance na mututé. C'est exposé maman Ursule comme ça et puis ce qui est ça qui est réellement sa conversation yo avec ta sœur. Pourquoi koyo s'appelle et puis mutu a se présenter que je suis Abakouk. Oyo Kissié. Donc c'est exposé. C'est exposé encore une fois. Maman Ursule. Oyo Kisakié. Est-ce que bomi moto et pelisi moto est-ce que tala kinde ba fingi Ursule lobby? Mais grave. Gomez coûte bien. Gomez Koutou Azaki épargné. Fingi, c'est-à-dire, talaka ba comité de niveau ya koluka mbongo pona koluka kode. Batu babito $50 toluka vie privée ya ici to sambusaye. Tout ça c'est à cause il y a audio. Oyo qui sayi bang. Soyez prudents mes frères. Obimisi ici loka za lâche, loka bangaki. Comment est Shakira. Ah, Sherika. Shakira. Sherika, c'est l'émission. Où expliquer. Merci, t'es vraiment. On a habité vraiment. Donc, moi, si moi, non, moi, dans mon pot. Il y en a qui sont aussi. Donc Sherika et puis moi c'est OK. Ici la boina tchaba audio. Donc ici la boina tchaba audio mais Gomez a sengi pardon.
Yango Sherika Pichua alem petite po voix et quand on voit mais maman yo alem pas qui ndenge nini. Yango omoni les comédiens ils ont la facilité ba poata ka bango na internet, ba bimsa mitakala na bango, ba bimsa ka bubu zoba na bango et puis vous savez très bien que Nathan au maman Ursule aza fragile et pas il y a les abakouk bazo luka même ata photo moko maman Ursule akina ko sukula na piscine babi misango libanda ndenge balingaki babi misama maman Léa Ndaya basambwisa kaka podo image na bango beba parce que l'objectif il y a les abakouk c'est détruire mission na bango na théâtre c'est ça ouais suivant. Monto azazo bakocha epembeni na ote a livrer yo ba boma mission so ezaki ya moi so aboma Ursule Nzela Sherika ouais. Ah ouais déjà pas boma ki ouais akufi déjà akufi donc Sherika yo faut bosana Ursule en tout cas Ursule kosala hypocrisie tenenge zalaka ke omoni de ya muta chubi oli konga boye donc muta et alors olala ki okangi misu ofungoli misu okuti mwasino na mbele olinga bomao ero fungola boye omoni de na mbele linga bomao o continue fa na mwasa ni wala te arate yo ninga arate yo obik sote mkomsu so bomayo donc il faut kabwana na Sherika bata théâtre bandoki bata ba trahisseur toki yango omonaka toujours nga lobi air bazotindela nga babiloko audio oyo comme pas ya ECD Panama ndenge nini loko ezali conversation ya maman Ursule na maman Gomez et comme kuna ndenge nini tozo ba pété est-ce que ezali vrai ou faux zambi wani bravo Abakouk. Bravo Abakouk. Bravo. En tout cas bachebi. Radio moni na kati ya komba. Ba kombe bonga mafinga te kombe ya bilora boye. Bosa ba démonstration d'esprit yangoyo nga sepe. Parce que il faut autant bola cause en entourage basa solide, voilà. Ce qu'entourage no ba solide ba bi ekota. Bravo, félicitations. Ta vie sera exposée. Abakouk na félicitations. Yo o mérité si la matograde. Félicitations. On sali boulot. Awa bazo wanga na tegeza ba faux compte na ba faux numéro. C'est bon. Tozo ya to ke malembe. On arrive. Et puis bino bozo comprendre que bozo charger maman Sila nuit et jour. Nuit et jour. Bafana ta mutu te basala marambo. Jamais. Bozo charger. Et puis bato bino bozo charger oyo. Maman Sila le théâtre c'est un jeu ya bato nyonso. Asala ngo ye mon côté. Pensez-vous que ba obazo travailler na eba ko sala e confiance? Parce qu'il savent. En tout cas bino ba fanatique wana boko ba comédien si la obano cha bino. Bozo sala derrière. Twende. Chana boy. Yango ba comédien tape bo abato nzala. Est-ce que beaucoup de tika non ko tourna pas si la té bon ka respect pour mutu so bolo bana munoko yo kate il faut éduquer na ba action beaucoup de tika té abengi po bini en tout cas dans un tournage dans na tenter amoni pena que film moko fala sala ngo 4 jours ba tutu ba oyate azonga giga. Parce que tout le monde respect zate neti mama top mukolo ke no tourner na SB mama top non c'est l'émission voilà mama top ça l'émission te non c'est l'émission modèle batasi la ba finga mama ok maman batela respect na so
Sompia kapende ezali benganga mwana o. Ponde ba finga yo. Te, oh, t'as dit ba finga maman na. Ouais, pour un respect na ye oui. Respect à terre, ya yo balala yo pa ans. Atai ma belle solo atai. T'as dit top ako botanga ana akokité azana mwana aza na plus de 30 ans. Ça lo kwasko aza maman nanga. Musala nde sangisi bango na basila babaleki. Mafinga wana mama na bakoza la ba génération moko. Nasila a posila nda botate OK. Baza génération. Ouais, à 50 ans, ouais. Baba génération moko. Gomé dans le qui 50 ans. Maman top a utaki ko fêter 50e anniversaire na ye. Te baba ninga. Mais a fêté qui année passée, non? Année passée, tout ça qui 50 mais à Koli mais ça va hein, nous autres ça non makasi. On se comprendre. Respect faisala. Ce que tiba fingi ndengwana au nom de Sila. Au nom des Abakou. Ni réaction. Ni réaction le belote. Si la péquicité à réagir pété. Il faut bon look. On dit la personnalité ça s'achète. Non, ça s'achète pas disons. Ça s'achète néné. Ça se mérite. Ça s'achète aussi. Et ça s'impose. Le respect. Au coquille qu'on impose respect na personnalité, on peut qu'on somba respect na personnalité. Oui. Qu'on somba dans sens ni. Ba fingi au bongo. Mais l'obisi la bengi au tournage. OK, retourner. Pour na $100. Somba personnalité. Nzimala la nzala. Boya $100. Au sombi personnalité nao. En tout cas maman top, aux star. Au salaba succès, aux maman, aux yaya, aux mériter respect, imposer respect na yo. Somba yango ezala bien tati. Très bien. Donc continue audio. Cherika, tu es la coach Cherika, pourquoi tu es là? Faut qu'elle dise. Non, intention déjà c'est ma B. Oh, intention c'est ma B. En fait, mission na bango ezala ngora. De nion c'est ma B parce que intention une personne oyo bengi ozui obandi quoi enregistrer yé. Donc on va que intention na ngeza ya konnuire. Non, l'intention déjà est à était de nuire. Conversation et les alliés yona ndeko na yo on peut jamais l'enregistrer. Attention,
ngai je parle avec mon copine. ta confiance. Siko na maele na o sherika o penser pendant que l'euro moi sur loba o ne laver et puis les appels de moi flou biso to ba na mbinza biso to ba mettre biso to ba ngwaka biso to ba ngwaka bokeba na ba 12 na ba triangle oyo aba mugu bazate ba MG bazate zonga na media lokaba tibota la live bombarder sala boy sala bokeba na 12 ans et puis awa lorsque est-ce que bokoya koyeb sabiso que on peut pas maîtriser les fans, on peut pas identifier les fans, on peut pas dire un mot aux fans. Non, on peut. Baza identifié. Et puis il parle au nom de qui? De Sila. Vous allez finir mal, hein. Ezara ba comédien ba zo décision. Oui. So ba lapi Sila ba boy ko ke ba film ne ba éduquer. Juste ça. Comme ça azo ba fan ba finga ka bango ba koma ko jouer. Juste ça. Ouais. Bien comme Alexandra. Et là ça là ba comédien ezanzala na pasi na bomoko ezate. Normalement so ba travailler ke ndenge ba finga e mama top. Bisonya sotoza basi. En tout cas si la toya tournage té, faut benga batu na yo ba rectifier. Mais logiquement c'est ça. Toya tournage té, il faut régler na batu na ba finga rabiso. Les journalistes attendez ba finga e mama Olive. Fallait pas tellement. Mutaya kika Barcelone. Si la osala ngoto ebi poani. Bazara na ba clé na e. Mais c'est pareil. Mukoloba na basi wana si la ko manquer bango respect. Tadi matière ba ko pesa e le kakilo. Na ebisi o kailo ga mukie. Oyebi ba période ba bimisaki ke ba bengani Belvi na et pas maman Olive. Maman Olive oui. Et puis quelque temps ba ke Lubumbashi. Dubaï. Oh yeah, Dubaï. Belvi patikalaka. Eza réunion salamaka. Pour avoir pas kende déjà. Yoka. Réunion salamaka si la zalate Belva zalate. Mais mutu moko ya si la zalaka na réunion wana. Muta pesa bango message. Ezalaka pete ke ba bengani Belvi. Ezaka débat ekotaka na kati. Koto batu bazwa part, koto pe batu bazwa part na bango. Bango bazaki informé et puis ba informer à temps réel. Na temps réel. Oh mais ba misuso ba leka ke bazala na ba groupe ezaki non na kati ya ba groupe. Si la lokaza na pouvoir ya kanga bango minorité faut comprendre que ba classe les a. Alors, ba comédien il est temps de se décider, de racheter respect na bino na considération. Imposer vous le respect. Ba comédien nyonso ba no finga bino na batasila. Ngape so na ye na bakisi live na ko seka bino na côté la mutute. Pour bino moko boza ko se respecter tel ko la ba $100 a pesa bino lo ba mbwa. OK. Mais en tout cas c'est regrettable hein. Après bokoya koloba ke ba fan ba nini toyebi bango te. D'accord? Kaka bongo yaya. Luka ya. Sanje mutu. Na ochi kaka isuma wana nefana te. De shirika lele dinga na ochi ma omete ti kutu na tena kyo koso na normal. Na Canada na normal. Ukoti ni. Luka
C'est quoi tika chéri ka parce que na audio yo qui ça aussi yoki so le gars mo ba boké mo sous ça papa Serge ça musa makasi ako balinga poto bongo ya bongo donc basio baza longa ba malfaiteur hein non mais ozo comprendre te que bango et alors ba chihuahua bango wa komela na numéro à Kinshasa mais aza un poto non mais yango na lobit la majorité bazali awa bakocha même banzoto na bango anje c'est-à-dire eux ezali temple ya molimo mosantu atiango anje mobali asakana na yango ka pona sila mais nani alobi yango ndeko o ese alobi pona sila tokosala nyonso et puis to luka moye to zasiko papa Serge yoka ndeko moi ça lobake Serge kutu na koyokela ye mawate na ale zwa niveau ya pour quelle raison o bozo sala lelo pona bato wana lobby boko balukila maman si la bo sala yango maman si là il est temps réveillez-vous et puis Herbino boyaka kocha réveiller ndeni eza base na ye mokana sima bino pe boyaka kocha banzoto wana anje eza na banoko mususu ye o chenzoto anje azu pe nzoto wana anje ko akena yango pe oyo yaki kozwa ozu yango pe te échange pe makanisi vini donc okomi ko regretter ti suka pe okomi ndenge mo boye bato nyonso batanta bango te nga combien de femmes batanta ngai moko kutu do dernièrement akomati na niveau abenga Sarah apesi na numéro azui ba photo a mipenda tindelinga moi le mipende d'une femme ne m'effraie pas la beauté d'une femme ne m'effraie pas la poitrine d'une femme la taille d'une femme et pas nanga et lobelanga et l'autre côté mes frères et sœurs si vous pensez que travailler les filles pour nakoya kolukanga peut-être et cause à la point faible. Nous savons tous, il y a des hommes qui sont faibles face à Bassi. Moi je ne dirais pas le contraire que moi je suis très fort face à la femme. Mais au moins j'ai des choses et pas moi si on t'a dit on a convaincu te ata otangaka miel madame osuka nanzela. Na yebi ba clé à vinanga. Nanzela moi si nanzela mbongo en tout cas bozwanga te c'est que faut boluka donc loko mosusu voilà to continuer na audio pour ça to silisa ngo ka voilà moi je l'ai enregistré voilà quelqu'un ne faisait que te défendre voilà pour me convaincre il a dû voilà convaincu c'est ça il est enregistré merci bébé pour rien voilà il est enregistré alors épargne je joue Marina là-bas ça les fort Marina là-bas voilà ça les fort Papa Alain, Marina là-bas, la Richard Moukoko. Tout ce qu'on a awa Sarah, tout ça là, moi commentaire ya mokie par rapport ya Obalobi. Tu sais bato batangi Marina là-bas, Papa Serge, Papa Alain, Oana Moussous. Bazali entourage ya Belleville. Donc ce qui veut dire que ndenge les abakouk bazalaga wana bakangama bloc pour chercher à détruire Belleville. C'est ce que nous pouvons conclure. Donc bazo luka moyen nini il faut bazwa bango et aussi bazo loba téléphone eza ko fongwama les comédiens bozo koyoka. Est-ce que nous allons faire avancer ces secteurs comme ça? Présent fiston saï, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir? Papa Masumu, vous ne pouvez pas intervenir. Papa Elombe, vous ne pouvez pas intervenir parce que la lire où vont les choses. La lire où vont les choses. Réputation basomba kangote. Réputation basomba ate. Eza kamoko. Audio oyo eza mulai. Menga na suki na no aw. Lobi ko lekalelo. Tozana ba programme ebile osala. Merci Josué.